Dieu merci m'damemi Marlène Poto. Amemi moi sine poto, abalié a honora moi sinae toute sa vie batanya so bavandi a honora moi sinae. Banzembo bokasi ba Marlène na poto la mukatonga ki osala. To même na kini Marlène a sala rata. Mon bali mutabi misambongo ya senya bolingote. Siko mon bali bongo neti Dieu merci yo ki comparer na ba ma fils era boni ko se bo to vandi bo so ba téléphone et ko sa biso vraiment lo ba n'importe quoi boy. Mutlora Dieu merci bongo ozo charge abanzo ozo charge moi sine a longoli na Afrique. Asuki si na ete akumba ye na ba famille na ba ndeko na mema ba poto mi bala bongo na poto ba combien so to bito compter o ko bengi so na poto bengi si na famille no ba combien aboni boyiko boni boy bozo yo yebsanga infidélité ni na modèle Dieu merci ndeto ebeli ba joueur na mbongo boyo yebsa infidélité Dieu merci na 2024 na novembre na 2024 so Dieu merci azaki fidèle bani wana nyoso bobomba pourquoi obomba ki po azaki mobali na yo obomba ki parce que na bolingo ni alors so bolingo esili okeka na malembe ko sambu isela biso yete ko sambu isate poneti nga na boka na Dieu merci te mais vie na nga ba tu so ba yebi ke nga na ba joueur ko tu vie na nga na kana kini bomona même na sana vidéo na kanga na ba photo vie na nga so li kambuliba les simbité loko a Dieu merci pa yo sambu so na internet ité belle sœur se posa ex se posa la kaka na yebi pe mamne binoté mais so ke za que loko a mobile na yo sambu so te afingo tenité ya etanga dono kende bonne chance tika ko sambu c'est pas na ko sambu c'est to ya mabe ba ko ta ba miniature en désordre a ebeba écoute nga kuto en l'air na ba anniversaire na yo vendre la 2 mois a eke mabe. Donc c'est bon, moutou amta karabisakana kende. Non, yamba Dieu merci 21h. Moutou ana droit tien musapi azate. Pour ce bolobi nanga kindumba ya Dieu merci o infidélité a bengi saki moi ya na mbongo Dieu merci azana ayo bengi sa moi sinde na 2024. Bino so bo matana ba live na bolo ba na ba trompa été. Ba mama ba vendre na mabala ku mabala passe mobala sela ko lote ba tromper encore vandi. Siko libalo Marlène a vandi ata ba tromper eseni. Net libala Marlène ba sombela ke Vuitton ya sika ba sombela ke Fendi ya sika ya libala bonga ata ba tromper ba silence assis-toi na mabala msusu ba tromper yo moko lobi awa simba te po mobala sela ko lote mo net ya biso ba ma fils aller sa côté aller sa côté a foutre la konda côté o misela anyoso likona ngo manque respect likona ngo tromper ndoko ko yo lobi ya yo libala po matavion mobali po simba saki o latra sac original mobali ya na Afrique kuna boyeba Monaco lelo comme on va na Monaco grâce à mobali monde entier ba yo po ba yemba grâce à mobali bongo so tromper so moni simbito kangika bisaka bokaboli mapango OK esiliti totkali kimia est-ce que net mobile bongo so tromper yo ngi oya ko sela biso ke yo nani ba tromper ote yo nani président de la République ou ba trompaka yo outi wapi botika biso botika biso to yo longola ba respect OK mabe ponga se dia na lo ba ko mota moquette na ota na c'est que mutu déjà ça va pas nana poso lo ba tena ba ki no yamba na l'émission 21h mais na moni 21h ya musika boko tilongina na miniature boko mo koma bikoma boko mo lo biloba ba ti bolo ba bongo boko kanzanga na baba si bozo lo ba bongo kenga baba bobi be ke ti bolo bobi be ke no ya tout ça, ce que Dieu merci à tromper qui et après et l'on y est si quand ça va tromper moi si et comme les choses sujet rien de nouveau rien de spécial et puis mobile ni na tromper Dieu merci na ba joueur na biso congolais nzamba lola likolo to ba pona côté la te ba ya non matisa batu bo mata wa bo sa sentiment te muta côté la ngate muta côté la Marlène te muta côté la Dieu merci te ce na che abat ba banzo mata bo loba o bo yebi vérité ya na ba joueur na biso congolais ya na muta respecta ka moi c'est le quoi Dieu merci ba joueur muso so respecta moi c'est pour ça né lo côté moi c'est on laisse là tissé Dieu merci na mbongo na banque na kombo na munene mais toujours à respecter à moi ciné mukonya ça manka moi ciné mukoloni nya temba la moko même ça ça l'interview 2 minutes avant que ça combo moi ciné est-ce qu'on respect ngo bolingande ni balembu la bino makolo lokwa moi mobile na comme nani oh lali 400 basi wana nazo se planer mikolo mingi ayebi pe ko sama nyoso kitoko komba garçon na nani se va libérer na mboka la bombo ebise je lui cherche
Ba matise bongi ba matise makolo na mutu ndenge. Comment nani? Eh, franchement. Congolais za mutu te. Analyse ne na ko. Ya yepe na oya. Na mbouye na ba feti no ya. Ase ma baby mina 400 basi mazo malonyo so kitoko. Elo ma be so ezate. E aka ke nombre leki ebele. Mazo bi ma bonyo so kitoko entre parenthèses wana oya sima. Mambo tolo basiko. Il y a pour tromper. C'est quoi ça? Quelle histoire de tromperie? Est-ce que vous trompez la communauté auto dans sa kilo et à m'embastika? Et là, quand grave et à moi c'est trompé. Ouais, c'est grave et moi ça libala soit comme tromper. N'est ça grave. Ce qu'on croit d'être trompé côté. Libala pèse souté. Tokyo peut me souté. Matière à nignon beaucoup mo ça. Moi c'est dans mon Jaël a posté Jaël bina comme on danser zit. Kita mukebina elo ni yango channel ti die merci ocheli stati bongo zo bape soko zaki footballeur ote mboka ni yo to ngato keno wapi Jaël tika no ba drogue ko Jaël biloko to mela wana so to komi do so caméra to dozango mukie ozo lo ba die merci na so zaki footballeur te wana ya niveau die merci on peut na répertoire na biso zati na ba téléphone na biso pe niveau die merci azate même na ba passant na ba ex na ba tant soupe soupe total pétant soupe lobby na biso nza même tayebi mais tant soupe qui dit ba pe na fitir niveau Dieu merci ozate alors respect et tout le bana ba loye ngete pour matière et mu nyonso le kanisi maloba te non santi même biso te ba commentaire à batou pour mu nyonso zo loba mu nyonso ko commenter mu na kama on se likambo les réseaux sociaux ba nyonso ba ko marape na courage au bamba mutu libanga est-ce que biso monde to vendre rabito ba sainte ti to condamna batu ke biso to ba sainte oh mais ninyongo Dieu merci niveau nyonso azango aza humain niveau nyonso azango ekité mata atikali humain il a droit ya ko gaffer il a étant que humain ana maina makila siko soki a gaffer c'est que faut to passer conseil donc comme ils sont en train de comme ils sont grave et puis tu te comme ils sont à tromper qui non mukoni bon bim c'est ça histoire à 5 ans passés ba histoire na bo bim ça bon na ba preuve ya 5 ans passés et là quand est choqué nga ba preuve bo lo bo na ngo bozu ngo et pas Marlène oza ex moi si maman est-ce que bakabona na mobali bongo o bwana na bana mobali abongisi o vino mobimba ndengo zana o souffra kate malgré ba bêtise au sala o yo yebi mobali atika le fungola munoko te akanga ka munoko ya mobali bongo yo ko ke to tike na kimia poko to ke ona o makangu oza makango tika lino makangu c'est déjà muto zo bimane tangi makangu o mono o sala ya mobali no boye ye pas ozano de aliko mo na kati mo libanda olingios o se retrouver le club sur ma femme seule. Oh. Pour na moni na ngati na ebite elo nini boyeli o a tromper a bengi saki mwasi abime eza lelo tu lobby. Na lobby mobali a joueur nyonso ngana petit ba joueur nyonso akana mwasi nanda kwisika mokote joueur azara toujours internet tam so ke beta na mboko est-ce que c'est na mboka na esali ke azuma makangwa lali aussi longtemps à manquer au respecter aussi longtemps au kange pe na mwasi yangote aussi longtemps yo zaka na standino ya grand prêtre mère o polo bara yango esala maka toboite ki tolobite ke ondi mapo mobali na mbonga trompa côté okoko siliko mais esuki ya bino na ndako mais oko sikate obando yo pesa matière na réseaux sociaux po yo moko yebi de ke mambozo sala ko bimana miso mokili ko za tema salité olobite na pesa de matière à dire merci ba mona déjà qui a trompanga po ba ko mona yange yeba lo ba ke mobali pas trompa qui était mama ngapa na ko bondo na kombo Yesu Christ modèle na beli réseaux sociaux on de manki sarabat ba respect modèle réseaux sociaux si ça ba tu valeur ya banda babalo to bota bano ozaka na respect je te conseille gratuit ma chérie batela respect batela no respect lokwa bokabwani bwana séparation de corps bozo ke na divorce bosa divorce malembe
bokabola so pe bokabola 75 soki na bana soki 50 na lingi ko keno na kimia po to ebi lobite poko to zo kende oyebi te place oyi uti oyebi ke mobile ngaza akaboinda kuna ngeza akaboikenda kaboime koto ke kuna oyebi te moi ça sika ba mbaki kana J kaka. Mais après 1 à 2 ans, 3 ans, il y a eu un robinet.